ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko mokili banga mokili makambo bandeko nanga mokili somo lelo toye awa po tomoni bana basi oyo nayebi te tobengaka bango banani bazoya kofinga belvi balobi vazine auti poto atie kokomela na lupango na bango belvi baparent batikala kotikela ye lupango te la famille en tout cas kande boyebi soki mutu aye mabe pona belvi nga pe na yaka ezalaka bongo yango bomoni nga penza lelo na ye lisusu pona dossier ya belvi po ça n'est de trop tango tobeta déjà lisolo ça n'est de trop oui bien sûr ça n'est de trop na oyeba te na yebi penza te la famille po Congo na biso c'est comme si batu mosusu bayaka kosala analyse batu wana batikala kotanga te. Pourquoi je dis ça? Parce que mutu o penza atanga il faut azala na capacité ya koyeba ko réfléchir. Boyebi dans la vie ata soki oza mukala ya mutu quand même il faut kozalaka na intelligence. Kozalaka mukala te parce que na lingi nazala mukala. Zalaka na makanisi, zalaka vraiment na intelligence ya kosalelaka makambo. Boyebi ba bien familial na bandana na ba bien familial. Ba bien familial, lupango a famille. Lupango a famille ezalaka ya biso te. Eza lupango tobengi yango parcelle familiale. Donc tokoki koteka mutu na mutu asimbi mwa mbongo na ya muke ekodependre kaka na lupango valeur yango ya lupango. Lupango oyo ngana lobaka toujours okoki kobetela tolo eza lupango ya yo moko ka ndenge oza boye soki oza marié osombi yo na mobali to na mwasi na yo bosombi lupango nde ba mapango oyo batutelaka tolo mais oyo etali lupango ya famille okoya kotutela ngo tolo na ndenge nini na cadre nini pe na sens nini Malika nabengi yo combien de fois yo penza c'est comme si otikala kokende na yo na classe te pona makambo oyo penza yo Malika olobaka na yebaka te soki otanga to otanga na yo te est-ce que yo penza na intelligence na yo oza penza mutu ya kobanda oyaka na ba réseaux sociaux pona koya kokumisa mama na yo awa kino bayambaki ye na lupangu na bango ba belvi kutu bazanga lupangu oza penza mutu ozo réfléchiraka eza patient yango penza éducation eza important na vie ya mutu éducation penza eza important na vie ya mutu il faut bozala mayele tango bosala ba analyse zala penza mayele nga ndenge naza bona en aucun jour
na kotikala koyana bando tutela tolo lupango o papa na biso atikela biso ndako o papa na biso atikela biso malamu na bunda po na nga moko na somba ba mapangu na nga ezalaka bongo wana nde na bando tutela yango tolo nalobi tala kutu ndako na nga yango wana ya famille na tutela yango tolo po na nini à l'occasion de quoi ezaka pasi belle vie oyo boyaka kofinga matin midi soir belle vie oyo boyaka matin midi soir kofinga mais mwana mwasi wana azo évolue ata soki parcours na ye toloba abotama na famille ya babola mais belle vie kandi atanga likolo nango lelo oyo nzambe aye koeleve kombo na ye belle vie kandi adépendra lisusu na bambongo ya bato te aodépendre na mbongo ya ye moko lelo oyo belle vie akomi kotinda mpe bato mosusu na bapoto akomi kotinda mpe bato mosusu ka ndenge ezalaka bakende osala bavoyage na badubai oyo bato mosusu bakotikalaka kosala yango te ti mokili kobanda ti mokili kosukaka bakotikalaka kosala yango te eza mpenza mpasi mosusu boyaka na baanalyse moko oyo na mutu mpenza ovandi oreflechir koya koloba ka bilobaloba te yango bozokitisa bavaler na bino keno boza na bino mayele te nga nalingaka kosala bamwa analyse na bato oyo nayebi ke mutu ezosala me bato oyo mpenza mutu na bango otalika intelligence eza te bato wana bosala na bango analyse ya ndeni intelligence kutu dololo ezaka pasi la famille bolanda ndeko na biso moko ya famille libota aye na message boyoka baexplication nyonso apesi mpo na belle vie kandi en tout cas ça chauffe ça va chauffer licencié en art grammatique mwana mutapasi mama na ye mulambi kwanga wala siko na ye kopesa bakalite ya belle malgré bazangi baparcelle ya malika parce que tu es zoba oazoba msila na nde baa na parcelle familiale na bango liboso lupango na bango bandumba basokolaka na butu baotuna papa omatapunda te liboso lupango basila na sitasi lupango oyo ozobetela tolo sikoyo na bandi kolakisa yo sitasi totiende bino botiaka gombe ok barumbu gombe ok je suis d'accord avec vous sikoyo mwana muta mbongo na ye nanu na ye nanu na badiplome ya belle vie oyo belle vie aza sila nango bavaler wana mwasi atanga classe epuis belle vie atangi na epoke nini epoke ya belle vie nde bobengaka ye wana na epoke wana mpo mona mwa mwasi asisa classe eya mwa pasi eza lokola na lelo te na kilelo mama nyonso osala mwana mwasi fo asisa classe mais belle vie asilisa ekabili sikoyo sila mwana muta mbongo analala na résidence bisalu anango te nani malika tosali neni belle vie azolala na ndako bafutelaka likolo yango ayokaka solama ya kwanga je suis ezalaki na libumu munene bapara papa muta mbongo nzambe na ngai yo bozela sila azali mutu ya libumu munene bapara baomona boye libumu boye sila à l'époque libumu boye bébé bapara baomona mwana ana zemi te mais libumu ete ekoma munene bapara responsable bapea na résidence familiale basala ye démarche nini malika ntango yo ozoya koloba ke belle aza na epa na bango te ntango libumu evimbaki kodo libumu kodo makolo esali soso ntango evimbaki bapara basala ye nini bayaya poto wana basala ye nini esenga Ursule Peshanga Black Line aya intervenir soko nga ezokamwa nga na otuna kaka omoni Ursule oyo nde bofingaki ata Ursule a bien likolo nango Ursule apea na bolingo vrai donc bato baza bami ya Ursule boprotéger Ursule parce qu'un vrai camarade so mpe mupesha peshanga wetu leke yaya
fort. So belvi aza na ba diplôme wana. Si la na résidence, ala na chambre ne moko to mona ba caleçon salité na kati. Chambre mulili meto wana moi. Résidence misalu. Si la zaye nango diplôme ezati. Ba valeur ezati. Te malika yo yebisanga. Malika yo par rapport à ba valeur yo ko lobelo te malika yo résidence na bino ezati. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Yo malika pa bino ezati. Yo malika pa na bino ezawati. Yo mama na akufa na mai mabele na make. Ebe na sebeko wana. Yo ozanga moya ko memela ko louer ta taxi bis yo ozan desa iset bazui mama bino na pasi ndenga kufela kazwa traitement bien te bazui mama bino balingi eliputa mama no azanga même drap ya balinga ya $10 azanga même opo balinga ba meme na monga mama ye azana nango te bazui e batie na desa iset omona desa esete bandela sa poto bomona mitu kwa desa esete bazui mama alika bakotisi ewa malika moi je vais te choquer yo kasi loko soko zo ya o manquer bevi je vais te choquer yo mama na akenda mok loko indigent loko mutu mo ba croix rouge nde ba lokoti yo za mwasi yo ko yo lobelela bevi yo mona be mama ba bevi ba sala ngo cagnotte. Mais yo pas pour la maman non va faire la cagnotte na l'hôpital yo zo ko tuna bevi azana e pa na bangoti yo pa na bino wa mama na ba tena desa sek ba matisi ba balikolo e bembenase yo ono de start o sa kinduma makaso pa konini na jaune likolo nango botana bersi mwana ozangaki meme mbongo koluwele mama no taxi balalise na kiti ata kete malika yo mankango il faut remercier angenga na mutema malamu biso toyaka oloba tosala rando mutema mabeta parce qu'à l'époque j'étais présent nga nazala na mwana na hôpital ya Sebeko j'allais te... Voilà. Nabandi ebela bato biso nyonso touti kolanda awa explication nyonso concernant vie mobimba ya Poutine de l'écriture la patron na Belvi Kandi ya ba Belvi bande konanga Kande boyebi. En tout cas babilo mosusu Kande tolobaka nga na lobaka nanga chaque jour eza na ba makambo mosusu oyo biso de notre côté to vanda kimia eza pe na ba dossier mosusu oyo tokoya ko vanda kimia teneti dossier aboye. Ezala ba dossier moko oyo tokoya kolobela ezala ka ba dossier moko oyo tokoya kobetela sete ezala ka ba dossier oyo tokoki kokota na mozindo poto ya ko recadrer batu mosusu po na Congo na biso c'est comme si batu mosusu mitu na bango esala kate na Congo na biso eza neti batu mosusu bazwaka ta ya ko réfléchir te oya ko tutela tolo na lupango ya famille yaya lamba lia lala yango nga na kamwa ka omona ta mobali mosusu ndenge ezalaka atie kobala mwasi makanisi na ye nyonso eza kaka l'essentiel toza na lupango ya famille ata soki tozangi ya kolia l'essentiel lupango ya famille yango koya kotutela tolo batutelaka tolo lupango ya yo moko oyo obimisa mbongo somba soki yo moko osombaki betela yango tolo olobi o lupango nanga mais soki eza lupango ya famille ya lamba lia lala lamba penza lia lala lupango ya famille babetelaka yango tolo te lupango ya famille etikali lupango ya famille eza ya famille eza ya yo te yo siko bunda pona lupango na yo moko ba Belvi yango wana azo bunda matin midi soir mwana mwasi wana azo sala trop dire azo travailler penza makasi pona ko construire kombo na ye lelo Belvi oyo aza na ba bâtiment combien ata soki ba parents na ye batikela ye lupango te batikela ye ndaku te batikela ye sane te mais lelo oyo akoma na ba mapango combien lelo oyo akomi na biloko combien oyo ba parents na ye batikela ye te. Dans la vie, bozalaka mayele nga na lobaka toujours kozalaka pressé te que non, il faut na kendo sala analyse, il faut batu ba sentir. Tango zoya ko sala analyse wana, yo moko zoya ko misambwisa, ezo bimisa yo ka ke non, ozalaka na yo mayele te.
po baanalyse mosusu bosalaka bozala na baintelligence ezalaka analyse te keno ifo kaka bato basentir bamona keno nga mpenza nalobaka oyo eza koloba te oye komisambwisa na yo moko na moto yango ozodefendre na bino nyonso bosambwe lupango ya famille yaya tobeta lisolo mosusu soki eza mpona lupango ya famille lamba lia lala elobi ata biso moko lamba lia lala soki eza mpona lupango ya famille na génération ya lelo na kilelo oyo ovandela lupango ya famille obanda mpe koya kotutela yango tolo ke non lupango ya famille batutelaka lisusu tolo na lupango ya famille mawa ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko